Chers patriotes, na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Bandeko bino tolandanga mingi, nzambe apambola bino partout. Ezali nasalaki hier vidéo moko eza numéro 49. Na vidéo numéro 49 wana il fallait na parler pena Kulutu Ngwanda président ya Pareko. Tango na bandi ko parler boye mbala moko ekati parce que appareil nanga eza penza makasi pona osala biloko mosusu te. Bandeko naza na souci ya makasi concernant Kulutu na biso Ngwanda. Nazali na mboka moko boye tango na koti nzoka na kuti baton wana otala Kulutu Ngwanda. Vraiment ezalaki humiliation monene ponanga po bayebi ke souvent na defendaka bakana ye. Malgré ba bei onga pe nazo ebele mais naninga koloba te mais tango mona landi eloko yango oyo Kulutu Ngwanda sali a parler na Mobutu ndenga chaki kimia na mboka Mobutu ndenge alongo tribaliste ya gite vraiment Kulutu Ngwanda lui makabe belé oyo pesi biso passe surtout biso ba Congo auto vivaka ndenge mboka ezalaka na ba ndeto komi lelo na lingai na loba na Kulutu Ngwanda boye soko azolo makambo mboka aloba ba situation ya avant 67 te parce que makambo likaka avant 67 ya ebiango te azalaka na ba Ngwande kuna donc biso mto yebi ba histoire wana nde tokosa la livre ngana kosa la livre na komi histoire na pesi Kulutu Ngwanda nde abano tangaka mais ya kosa la livre te na makambo avant 67 pour expliquer biso a parler trop na Mobutu oyebi Kulutu Ngwanda c'est vrai que bato ebele baza na Pareko na bane wana bazaka na bango na Kinshasa te bazaka na bango na bamboka kuna mais tango soko prendre bango lokuta yo oza ko péché eza malamu mingi te. Il faut tout éviter à pécher. Au parler mingi na Mobutu, parler mingi na tribalisme. Mais tribalisme na goye lango après parce que soki Kulutu Ngwanda bino so bozala ki gentil. Soki bo pesaka pouvoir na bande ko na biso bangbandi. Non, babunza. Nde nyonso yo tokomi na ngote. Mais na ko revenir na likama babuza après. To parler na Mobutu. Kulutu Ngwanda, soko loba, il faut expliquer à bateau avec précision parce que nga explique à bateau avec précision. Et tant nazolo bana Kulutu Ngwanda, nazolo bana bandeko nga Équateur te. Nazolo bana bandeko nga Bangala te, ba Bunza, Bangbaka, ba Mongo, Bangala te. Nazolo bana individu moko o nazoko préciser que aza Kulutu Ngwanda. C'est vrai qu'aza mta Équateur mais nga pe naza mu Congo, naza pe ka ndeko na bino. Parce que j'ai des amis hein ba msuto yeba ni douter ya Bangala mais ba benga nga ba courage nga pe ba féliciter ngai et na remercier bango mona ta ba komna bango zate ndeko Ngwanda il faut qu'on précise que Mobutu akufa azala jamais militaire. Mobutu azala soldat sergent. Na éviter sans confondre les différences entre militaire na soldat. Tant que tu as indépendance Kulutu Ngwanda, Mobutu azaka civil, azaka sous militaire te, azaka sous soldat te. Parce qu'à l'époque, il y a qui soko sali musala armée, ceux qui 7 ans koki, au lieu de continuer au fin na yo, longwe na yo penza libela. Alors Mobutu ko lazaki muto moko penza moins sérieux, a préféré ki a longwa na ye, a comme faux journaliste ou abana sa ba faute ebele ya na journal na ye. Et ce qui est là qui le monde battait, parce que hier, c'est là qui petit makambo ya le monde. Ce qui est là qui le monde battait, ne Mobutu pe azonga na armée. Mais parole ya le monde adressa qui contre les Belges. Le col épée sera Belge kanda, Belge ba mona que non, c'est quoi te prouver le monde. Yangwana ba muzwa ki chombe, asa la sécession katangaise, ba yebisi le monde, tozana soldat moko boye akimaka meza bisu makasi. Ako simba armée.
kombo nani o kombo ne Mobutu bakotala Mobutu boye bazuye bakene tipa Kasavubu Kasavubu yo nani onga de banzi le monde basiriki ya bime dis donc bazolo makoma sérieux ba komo no de banzi parce que Mobutu asoza komo na ye bana ko benga de banzi pour information peut-être boye bité Mobutu ayi ko sala coup d'état a eu pouvoir alors tout quitter un deuxième point il y a tribalisme Mobutu tango a eu pouvoir bato basimba ki Mobutu nani eza bandeko na biso ba bunza oyo bato général Bumba mutu basimba ki Mobutu tango yongwanda yo dozolo bila tribalisme lelo tango bino boye bangbandi boye ko sala ke Mobutu akoma séparé na ba bunza ndeko ngwanda moko fo moko ko lobaka te parce que so biso bandi ko loba vérité bato musu ba comprendre ba makambo pe vous allez sengote oza parmi bato oyo ba na tribalisme pa Mobutu ba e faire éloigner ba buza botika ka bino na bino bangbandi na yoki kutu yo lobi ke tant Mobutu aza ko sala ko sitsa ba guerre makame belé bato ba bimina libanda ba mutangwanda tant Mobutu a eu pouvoir ba papa ya ba Congo ba bimina ba balabala ba di maputa balobi nzaifuidi c'est-à-dire que mboka ekufi biso tuni bango me mboka ekufi tuzo comprendre babité Mungwandi o a eu pouvoir na mboka na bango balala na nzete pe basumbaka na mai biso ba génération na biso nyonso tokoli so parler mutu Mungwandi akoyebisa yo kete na mboka na bango balala na dikola nzete ni to ba makako yango no moni ba Kongo ba lelaki makasi ba bia esili soko luki boutique Ngwandi o muna boutique Ngwandi ezate magasin Ngwandi ezate bo jeunesse ko mboka ndenge ni yango no monaki tant on a commis na 66 mbala moko abomi tozonga wana après alo bande kunanga bino bangbandi boza reconnaissante Mobutu soki penza fandaki ezaki pour bande kuna biso babuza mais tango yena tribalisme na bino bangbanda na batu mususu wana bo faire éloigner bambuza bangwaka bamongo bangala bozuka ma lobby na bino donc biso to so tozolo bapeta mboke bebi eza pona bamongo te bangala te bangwaka te mais eza ka mwa lobby moko bangwandi bo bangala bamongo bayaki na baoka après kozoka mwa ba mais ba vrai bat peta basimba ki lobby ezaki bangwandi banani babomi mayele bangwandi na mukili reconnaissance ezalaka te bandeko na eza mawa mingi soki lelo ngwanda akolobela tribalisme donc c'est regrettable. Alors, ce qui Ngwanda les lois comme ça Mobutu, c'est que Kolutu Ngwanda a vraiment motema B. Ndeko nangai. Alors, Kolutu Ngwanda et le gozo pesa biso pasi yangoyo. Ngwanda yena doctrine moko bakendeke élection na mopayate. C'est vrai qu'on a raison. Bakendeke élection na mopayate. Discours wana toyoki yango ça fait combien d'années? Biso yebi ke moto soka tiki mwasi na Kisasa ba parana ya mobali ba linga bayoka ak mwasi na ko landa mkolo nini. Ba para mwasi ba yoka mwasi na ba landa mkolo nini. Yo lobi ba kendeke na mopaya élection te. Mais solution monsieur Ngwanda, solution za nini? Cette hémorragie, on en a ras-le-bol. D'accord, mais solution est ça, nini. Kulutu Ngwanda, oleto kipe makama mboka, ozo lika mikolo yo, ozo ila biso makama Mobutu, ozo expliquer makama bato tribalisme. Ah, mais vieux Ngwanda, eza mawa mingi. Alors, bande kunangai, banani bafandisi Kabila na pouvoir. Kulutu Ngwanda so bozo leka bolo ba vérité ba odombo azo ba tout le temps que totika ba sentiment mais odombo azana ba sentiment tango nazoka odombo azo ba mbemba bo vanis na Sun City ya 2002
bosalaki nini boye na boye bovandisaki mopaya ndeko na ngai yo tozolanda ngai bosalaka ba analyse soki oza na 35 ans oza kodépendre pa ya mutu neti yo oyo aza na bazolo ekita na se neti yo eza mawa mingi ndeko eza mawa me ngwanda na 2002 na Sun City ngwanda était là Tshisekedi était là Mbemba était là eza bango mutu bayokanaki na bapaya pe bavandisi bapaya bandeko bino tozolanda na musana nzambe na mukongo na nia oluta te est-ce que bino bandeko na ngai ba fanatique ya Monsieur Ngwanda est-ce que boyebi yango te ke kulutu Ngwanda azali na Sun City est-ce que boko wanga na yango ndeko na ngai je crois que souci nga zango na mboka na banzi yango na pe bino mozana yango nazoloba pona ko critiquer te meza mawa tango zo kwa kize baninga bandanga na yebi kulutu Ngwanda kaka ko critiquer l'opposant alors que lui il n'a jamais été opposant aibi passe na ngote bazoki mbongo basalaki boye bandeko na ngai batu nyonso oyo bazaki na Mobutu batu nyonso yo bangindaka bakoma ba pauvre lelo sauf Vieux Ngwanda mutaza bien. Alors Vieux Ngwanda n'a pas de papier selon de Toyokaka, je ne confirme pas, mais Vieux Ngwanda liaka ndenge nini bokolo ba comptoir na ya diama eza na Angola kambote donc aliaka kaka na wana mingaza na ba biloko oyo batindelaki ngai likambo nini Ngwanda banda koloba mwana ndeketo nini aloba ngo suste pourquoi muko Ngwanda ba Vieux Kengo wa dondo batu na ye pire aloba bakoma na bonté pourquoi kulutu Ngwanda ba safaso ba bolozi basali bana Mobutu bana banzimbi Ngwanda aloba yango te Ngwanda musande ko critiquer ba Mwanda Tsemi ba Fayulu ba Tshisekedi ba Chilombo c'est ça le travail d'honorer Ngwanda te ezama bien ngai même so nazo kotila yo mina ngane ngona te kulutu Ngwanda yamona boyoki na lobi Monsieur Ngwanda n'est-il pas il travaille pas pour l'ennemi Natie Lik 12D Lik 12D lo banabiso rien ne restera caché éternellement mais ngai bandeko na ngai naza convaincu que Ngwanda a travaillé pour Mobutu pour l'ennemi aya siko vandi sabana batu ya pareko na doctrine ya mabe na yika mwana babenga ka jeune yo ya Belgique soki commanda eso na moni quand même raisonnement bien par rapport à Ngwanda alui bo bango baza baninga na biso baza na terrain totala soki tozo kende wapi nde kuna ngana ngayo bisabine loko moko binzola ndanga mundele aloba boye Kabila okokangama na élection soki balingi élection te okovanda na même 50 ans biso to bana aider yo à partir de makamo élection soki élection ba boy vanda bon siko yo Ngwanda oyeli bato doctrine to koko kende ba élection te donc aux un avantage à Kabila parce que to koko kende pa élection te to vanda na biso Kabila sakani toujours na pouvoir et lindo bandengo wana parce que mondele aloba soki élection te Kabila kolongwa te bon siko yo peta ngoya to kende élection na bango te cela veut dire que tu acceptes que batouana bafana bango même 30 ans même 40 ans 50 ans bafana bango ndeko kulutu Ngwanda mwana mbala aloba boye to kende na bango na maponamité mais ba décider pe ba lobby soki toko kende na maponamité yepe akovanda wana siko solution za nini to yokana to kende maponi mais ezala na ba machine wana te to ba faut pesa ka ba idée kulutu Ngwanda anoza mauvais kulutu Ngwanda wa motema be je le regrette hein bande ko na bino to landanga la politique
Et c'est là comment on va comprendre. Surtout, Batounet va Kulutu Ngwanda. On va sala qui n'a pouvoir contre le peuple. Mais Kulutu Ngwanda va faire souffrir biso. Dictature va te faire souffrir biso. Est-ce que Bande Golanga, bino bosse au mona dictateur a comme résistant? Mboka nini bino bomona dictateur a comme résistant? Ils sont regardés. En plus, vous avez peur de la résistance. Ndeko. Même quand les Français ont changé, mais non! Dictateur à cause n'a jamais démocrate. Un dictateur ne peut jamais devenir un démocrate. Jamais de la vie. Mais par contre, un. Ah ben, qui n'a dit? Tellement qui m'a. Il y a dictateur et l'autre, c'est qui? Démocrate. Un démocrate, par contre, peut devenir un dictateur. Mais un dictateur ne peut pas devenir un démocrate. Et ça l'a raté. Bon, pour Ngwanda, le nouveau Bengaye perd de la résistance. Ce qui a moni makamo leki, lo il vient à ces commentaires naïe et les gens qui ne comprennent pas, ah mon ko mon kolo atez mboka solo, ah yos de kibango, mais Ngwanda ninga zawana. Abomba na pour rien Kabila zanatina na été. Ngwanda baluka kaiti ki babo maye parce que Aza n'a rien, Akosa la paix rien. Et Yebani partout. Que Ngwanda n'a rien, Akosa la paix rien. Akosa n'a rien, comme ça je vais l'expliquer bien. Donc il est là pour distraire les gens. Ngala Zaki sur la télé Ngwanda, Ngwanda c'est très bien. Mais tant que tu as observé Motoyo, quelqu'un, oh, il y a comme ça, il est Mobutu. Mais c'est sadique ça. Ozokoumi sa Mobutu. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et ça pour la banane, ceux qui posent la qui gentil, Kulutu Ngwanda, bon, parce que pouvoir n'a pas mbunza, pour bango pe ba sali sabino, bangwandi, de to se retrouver boite, Kulutu, de to se retrouver. Donc, eza yote mutoko parler de tribalisme. Mobutu a élipse ba théorie. Mobutu a élipse tribalisme. Mobutu a élipse ba faux diplôme ya kosomba ka ba diplôme. Génération nyonso bangwandi o ba kotra na 67 na université ya Kini. Tiba bimaka bango nyonso wana Mobutu wasalaka liste ba ko pesa ye, ba bengi lecteur, ba pesa mbongo ba traumatiser ba bomaye, il faut batona nyonso bazo ba diplôme. Bangwanda ba mokolo wa pompo ba vundwa we tout ça bazo ba diplôme oyo eza pepe ndenge ba tseke di ba tshilombo bazo lobela bango biso ba privé ki biso ba université na moment moko ba bino siko priorité il faut ezala ba Équateur mais première priorité ezaki ba nani bangwandi di moko botikaka kutumula batu bandeko na ngai na tango ya Kasavubu de 60 à 65 les impayés ils allaient quitter mutu nyonso akini musala akosomba lupango eza le lote ndenge to yeba mususu ba bano soma ba lupango bandako kotonga na ba mbongo ya makila ya peuple congolais ndeko nanga yoka ngaza musala nzambe soki ba pesa yo mbongo ya makila ya peuple congolais potonga ndako otonga yango oza modi na yebso ndenge wana ndeko nanga oza modi na musala nzambe ti la 4e génération bana yo bana na malédiction wana parce que na mboka pasi ali ko sala dictature pour groupe na bino ngai tangu le malaka mena zalaka soki représentant ya pareko ya boye le mayebi ke mena ayebi ke mbongo yaka pona Ngwanda mena yebi ke mbongo yaka pona Ngwanda e utaka kuna mais parce que j'étais contacté ndeko na ngai tango tozokola na Kisasa tozalaki na balupango ya bamira milaite tozalaki na lupango na biso clôture ezaki ba fleur na bakanga muyibi Mobutu tango aye pona ko boma bato babandi ko tonga ba mur faut clôturer parce que ceux qui bangwandi na kati kuna baza ko boma moyen bino bozo leka ba passa boyeba ezalité mutu nyonso ozaki na Kinshasa de 60 à 65 tozaki na bandako ba clôturer milaité tozalaki na ba nini na bakanga muyibi
Donc bato lupango kuna so baza kuna bozomona bango o baza pa bozomona bango bangwandi baye na système ya koboma bato ya kopandre bato aliko tonga banda ko ba mir comme ça o bosa na kati kuna bato ba monaka te Mobutu ayeli biso makama mabe na yebite ngai nazata na likambo moko te Mobutu sala ya malamu na yebite bo expliquer nga nini parce que mutu oyo achaka unité azana biloko teke aye aboma Mobutu a traumatisé le Congo na bato bandundu na kata Kinshasa na pendaison toyeba biloko wana te biso bandeko na kesu musikate Mobutu asali nini tango abengisi bangwandi Mobutu na kati ya département ya renseignement aye ko sala service moko service d'empoisonnement bandeko na ngai service d'empoisonnement ndeko na yebele ngana ko sala livre ko banda 60 avant 67 histoire ya mboka na biso na komi na zui livre yango na pesi Kulutu Ngwanda alibanda ko enseigner bato apare ko nga mais vient Ngwanda ko sala livre te avant 67 ngana tanga yango parce que na yebite na ko tanga likamuni oyo ko apprendre ngai tozo ka mikembe mususu nde basaki Mobutu na mais oyo leka ngana ko sala peta livre na pesi na Kulutu Ngwanda zo yoka histoire ya mboka. C'est pour cela bomonaka soki alobika likama mboka na biso avant 67 na kozo ba faute tala na ba lokuta ba faute na ba lokuta alo bande ko nanga na ba spécialiste ya empoisonnement ya mboka na biso baza 4 na tango Mobutu oyo ba forma penza légalement baza 4 mutu eza Honoré Ngwanda na ko sala bino bandi po oyo za numéro 50 na ba 51 na ko pesa bino ba kombo nyonso mine wana ya batu oyo bazaki na ba spécialiste ya empoisonnement na mboka na biso mais ndenge na zolo ba boyipe eza na bandi ko na mususu o basala na Mobutu tango na zolo ba les 4 spécialistes ya empoisonnement bango bazoyi beza banani donc Kulutu Ngwanda vraiment nazali sengo na yote mais oyeba ke sozo ba kama Mobutu na mboka na biso lobaka vérité soki bi vérité te tika ngata nazo reprendre yo te pona finga yo to na lobano abete nga éducation ofinga za yanga te mais na lingaka na porter lumière et pai bande ko na biso bazala mwa mukena bobungi. Vous avez saccagé le pays na Mobutu. Bobomi mboka. Makamu nyonso zomona lelo Kabila ekanambe oazo sala lelo. Eza différent ni na wa Mobutu. Eza différent nini? Moi c'est Bolozi akoya na mboka na biso osu na Belgique na sac na ye pas moins de 4 millions. Na sac na ye oya na ona Bruxelles. Tu te racontes? Ba mo voto wana ba kuma ndo batu moko ndo ba uta su wapi ba mvundua owe ba uti su wapi ba mbara moko directeur du cabinet président de la République ndeko Ngwanda ko expliquer ba nani kama tribalisme mo mvundua ibo ayebi kutumboka te na diplôme na ye oya wa marque wana aye azo comprendre rien mbara moko directeur du cabinet ya président de la République ndeko na laisser monter N'inga ko sepela so bozo ki pouvoir bo pesa ba buza bangwaka na ba mosusu wana et quoi que peut-être lelo de toute la situation boité mais tribalisme na bino bangwandi bolinga ki teke ngwaka to buza azwa pouvoir alors soki yo zo linga mbunza na ngwaka azwa pouvoir te bien na mongo be mungala bazwa pouvoir te bongo siko na biso olinga ndenge nini Ngwanda Yona nozala opposate osala na opposition te ozoloba tokeni na manifeste tos manifeste soulèvement mais na Kinshasa apparaît ko zate na Kinshasa nini obo benga bino asu banani mais ezalaka te et puis Kabila soko sali abomi yo na sima na ye batu basali ba osaleni banda Kabila kota abomaka basala ka eloni pour le bateau qui n'a soulèvement mais soulèvement ça déjà échec ndeko mbala liboso to mona résistant na monde atangongi aboma te kamera zo sakana biso liti bana mike kamera tande kamera zo sakana biso mboka oyo ezana résistant de kamera histoire nécessaire mais histoire de kamera nécessaire ngalo ba pe sous test de celle-là
Mais pourquoi? Parce que tozangi résistance. Résistance ya vidéo, résistance ya YouTube. Omona ngo pa yiwapi. Yango moto vraiment faire partie de Kabila. Kabila lobaki, je ne peux partir que d'une balle dans la tête. Ah, ça clair. À quel boité? Abina soulèvement te na elokoyo. Alors yo sikoso yo attaque père de la résistance. Promettre batuke ngai na kolongola Kabila. Ko ila batwa histoire ba explication te. Oh, Fayulu, oh, toza nango besoin. Oh, le pays est occupé. Toza nango besoin. Nana ye bien côté. Oh, yo aye bien côté nani. Toza na besoin que tu ngwanda so ningo loba, yaka loba, je vais faire partie Kabila. Ah, to tele biso to comprendre. Mais ko ila kabatu, likamwe leki obando loba, na loba ki na bino la Genève te. Na loba ki na mais to ke nango wapi ngwanda to. Ndeko oyebike biso toza na ta ya makambo ya Nzambe, mais moko olali motema yosalo pasi ya kusakana te mpona makambo mboka. Ngazo ba bina wa, je suis français d'origine congolaise. Donc mboka komeza yanga. Ça ne me gêne pas tant que bina qui est d'origine congolaise. Ils allaient ba Cameroun, c'est un Burundais. So ba bina qui est Burundais, ça devient maintenant une injure. Alors que je ne fais que sortir son identité. C'est un Burundais. Comme on peut me dire que vous êtes Congolais, je l'accepte et je suis fier de l'être. Alors, Mutangwanda, na sengi na yo, on va la vérité et pas la population. Vérité wana, ya wana nde mutu eko yede biso. Voilà. Biso, tozaki na mboka na biso, tozalaki na ba parti politique. Mutaya ko bebisa ngo ezaki Mobutu. Ayi biso ba tuerie, kokanga ba parti politique, ba tribalisme, ba service d'empoisonnement, kosoba ba diplôme, makama ya bele corruption aye na mona niveau moko ko sakana te za biloko existe na moko na biso te. Nyoso na Mobutu. Donc, kulutu ngwanda ndenge na moni yozo kumisa so Mobutu opesika pasi moko ya kolakisanga ke vraiment za motema mabe. Parce que mutu ya mutu oya yeba ki histoire mboka biso bana okenda ba bis scolaire ba moniteur na biso nyonso wana ba cravate soki sur 45 élèves bana ba 35 bomona ba moko enseignant avant de na zolela azolela parce que il comprend pas comment bana bana la boye bazo pesa biso ba kayo fele tozo komona ba encre tozo komona ba bivard. Mutangwanda Mobutu abomi ba Emmanuel Bamba apesi interdiction ba famille na bango ba lela te tala degré mutamuta mabe abomi bango ba Evariste Kimba interdiction formelle na famille bo lela te oya ko lela azuye abomi naibi Emmanuel Bamba oleba lele na lemba obi na limete bakina ko lele na India ba bombani ba bazo lela ba le mkongo na ba bombami. Ndeko, ozomona Mobutu niveau azalaki nango de 65 à 70 to vivre na bobangi. Tala bino ko Mobutu na sangwa. Di bo ko Mobutu na sangwa. Soki banini ezalaki banini ba YouTube na moma wana ade bolo ba so pona Mobutu te. Mobutu ko leka boalbi 50 personnes soki lobi bango na sala boyi bango. Pe boyi bango. Lobi ko yabi 40 ba leka ki ala se baraki bango. Sa boyi bango. Ils allaient moi noter à côté de la prison au bas de souffrir mon bout tout dans mon tozo kola ce qui va dominer au cas que au komona bolozi au komona zimbi ne ko pas yozali hein c'est fini ya yo esili tant bozo ina déjà bangwandi na bangwaka na ba mongo na bangala bino ba ngwandi. Peut-être dans ce qu'on différencie entre la banane et la banane, bato bonga moaso, babouza, biso baki babouza, baki bato mayele. Pesa bango pouvoir, baki sili, au niveau pesa bango pouvoir te. Alo bande konanga na suki wana vraiment na sili si nga moninga na bino obolandaka mingi vraiment na za dessus na bando ngwanda auto bimisa nga mikolo yo ndenge azokumisa Mobutu, ndenge azokumisa Mobutu bakabasala, ndenge azoko non, vieux à coller peut-être à moi déjà pas problème là vraiment tout ce qui vraiment possibilité de le banaye atika pour les opérations se passer to yembi ke bande konanga
ndenge bato na bazwa mboka po to récupérer mboka ndeko eza blague te ti tozoloba bafayulu bazokende ti tokende mais sikoyo nde solution nini bato Équateur peut-être bato batelemisa bango eza nani mbemba mais ngwanda pena ngwanda surtout bato baza barésistant awa avandisa bango or liboso elaki komona bakombatant babimi barésistant mpe babimi mais lelo mona bakombatant babimi barésistant babima te nani asali biloko nyonso wana ngwanda na mission na ye oyo azwa bandeko na ngai oyo bakotia commentaire bamonaki bakuyi nango kofinga nga likambo te eza na problème te mais éducation na ngai te ndenga mpe nayebi bangala po eloko eza nanga problème naye bakodifferencie te mongala nani bayebisi nga ke mongala aza mongo te mongo aza mongala te or biso ntango tozokola par nani oyo ya mobutu ngwandi toyebaki le reste babangala mais lelo yoka mongala aza mongo te mongo aza mongala te bon ndeko na nga c'est vrai que ebele bakomona nga moto mabe mais ntango bokino olala oza yo moko olobi ke te parce que a raison nasengi mpe na bino bandeko na ngai bomeka mpe kosala baanalyse botala comportement ngwanda botala doctrine na ye bokomona clairement ke ngwanda aza na service ya ennemi mais lelo so bondimi ngango te un jour so mobutu kabila akei oboyi nini bato banoyebisa biso ke te ngwanda aza na service ya ennemi biloko wana kolobaka loba wana c'est rien eza neti sataniste auti koservice satan tango akoya même aza koteya même azoloba makambo ndenge na ndenge azani na kawana azocritiquer satan satan ezolobani eloko moko te. Et c'est pareil aussi na kulutu ngwanda vraiment naza dessus na ndenge moko ya kosakana te tango na landi eloko wana ngwanda azoloba mais ndeko na ngai soki otiaka bacommentaire te ngwanda azoloba bien ozana na bobungi les jours tu comprendras okomiyokila mawa bima na sentiment so oza sandansa basentiment bima kozala basentiment te parce que ya kokufa yo mpo okufa alo basentiment no servir na rien longwa na ki tribalisme ndeko na ngai ekoservir na rien koza tribaliste te po ekoservir na rien alo bandeko na ngai ya baluba ya bakongo ya bandundu ya Équateur ya Maniema ya Kivu o bauti kolanda ngai soki vraiment bomoni ke langage nanga ezaki un peu déplacé tout eza mabe en tout cas bolimbi sezala po naza ndeko na bino nzambe apambola bino botika na kimia merci beaucoup.